Bokota la famille tokota awa makambo ke zongi awa makambo ya somo awa makambo baby awa makambo si makambo kande tulobaka kulala kulamuka na ba dossier ya sika kulala kulamuka na ya somo kulala kulamuka na ya pasi na Kongo na biso ba dossier ezanga kate na Kongo na biso bandeko nanga ezalaka kaka matakita na Kongo na biso ezalaka somo ozobeta pa moko kaka nzoka ezana batu moko bazolandelaka yo bazolandelaka bapana yo ezana batu moko balingi bayeba nini ezoleka nini ezotambola nini ezosalema na Kongo na biso kaka bongo lelo toye lisusu na papa na biso ka ndenge ebele batu toyebi papa Elombe Sukali kande to bengaka deja kombo ya Elombe soki mutu deja alobi Elombe wana deja to mona ka mutu moko valeur mutu moko munene ye penza kombo na izalaka papa Elombe Faustin Sukali bandeko na ngai ya mabe ekoti ka ndenge boyebi ya mabe ekoti na ndenge moko ya somo nini ezoleka ke pasa ebele ya batu deja bakozala curieuse bakolinga bayeba ba joyeux anniversaire nano na ba onyo so ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ibele obo célébrer ba anniversaire na bino yango Étoile Ines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi nos sincères condoléances na ba onyo so bazolela kandenga moko na lobaka matanga tango yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende kuna te matange yaka na cadre nango matange yaka na ndenge nango matange yaka na ndenge yango moko matanga elingi yango bandeko nanga Étoile Ines TV na équipe na toujours et encore mobimba baye ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bazolela na ba famille oyo nyonso baza na matanga ba courage na ba oyo nyonso bazolekisa ba moment to ba oleka na ba moment moko très difficile kande na lobaka la famille eza na ba situation mosusu yaka na vie pona koya kokolisa biso sur le plan spirituel eza na ba situation mosusu bandeko nanga tango ekomela biso ezalaka nzambe ye moko a permettraka pour que tozongela ye parce que y a de ces personnes ceux qui peut-être bomengo komi kokota y a d'autres personnes au mona akomi kosala bisala sala au mona batu mosusu bomengo komi abosani kutu nzambe abosana kutu keno nzambe a existaka yango bomona ka ba makambo mosusu eyelaka biso pour que tozongela nzambe na ndenge moko ya malamu Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation na ndenge moko gu na ndenge moko bio na ndenge moko kitoko na ndenge moko penza ya malamu ba mapango akoteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu somba pe lupangu pona yo moko la famille ekozala malamu mingi ba mapango eza na $750 ya pamba y compris les documents tant tolobaka y compris les documents mikana nyonso na kati ezala ya cadastre ezala ya wapi mikana nyonso oyo penza mutu nyonso soki osombi lupango ozalaka nango besoin bapesi yo mbala moko ekozala te keno yo moko bandaka kotambola yo moko mataka yo moko kitaka te
osomba lupangu nyonso na maboko bapesi yo mbala moko na système moko ya bien. Voilà. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na papa na biso Elobe Sukali. Papa Elobe Faustin Sukali, président surtout ya groupe Simba. Soki lelo tobetaka masolo ya ba Belleville, tobetaka masolo ya ba Sila Bisalu, tobetaka masolo ya ba Irsil Peshanga, mutu penza forma bango eza papa na biso Elombe. Nini ezoleka makam nini esali keno Étoile Inès TV aya kobeta masolo. Avant na ya kokota na mozindo la famille et kozala mwa bien ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na Messe Grace Lokwa, madame Judith Diampovisa et pourquoi pas madame Madrine Mafuta na système moko ya bien. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker okosi olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi. Gavker ba solution ya malamu pe ya makasi ezali. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe, pota libumu o esila kate. Diabète bandeko nanga, obésité, tension, AVC, bandeko nanga solution ezakaka na Gavker na système moko kitoko pe na système moko ya malamu. Ozana mwana zokende ti 5 mwana lobakate, benga Gavker azana ba solution ya kitoko. Oye tali kote ya ba papa, ebele ya ba papa bazomi tungisa makasi. Ba mama bakomi ko ima, ba mama bakomi ko tala libanda, papa zoko kalisusu te, papa komi kaya ba 1 minute, ba 30 secondes. En tout cas na osenga na o papa benga Gavker, ba solution ya makasi ezali ozongela kibo papa na yo. Esalaka pasi soki omoni papa zoko kalisusu makamte, ezana ba papa mosusu omona komi koyoka soni, ba papa mosusu koma komi ko ima, ba papa mosusu omona akomi na ba souci ata koloba, ata mwasi ezoloba, moyen aganyela mwasi ezate parce que ayebike kota kibo papa azoko kalisusu makambute. Benga Gavker papa ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali, ba kisi na bango eza très efficace, ezalaka na conséquence ata mon côté na ndenge moko ya malamu. Voilà.
tokota na makambo na biso ka ndenge lelo na memeli bino papa na biso Elombe Sukali ka nde na bando loba na ebandeli soki toyebi lelo basila bisalu toyebi lelo ba Belvi Kandi lelo oyo toye komona batala ya ba Exil Peshanga moto asunga bango eza papa na biso Elombe ka ndenge toyebi papa Elombe azalaka na groupe Simba na groupe Simba na ye wana nde a forma ebele ya batu o penza baleka na ba groupe Simba bandeko nanga bazalaka toujours na talent ya makasi toyebi ki na kilelo oyo ba groupe ezalaka ebele penza ba groupe mais eza na batu mosusu bandeko nanga bakota na ba groupe ato tali aos jouer yo moko lobi kaka tika biso to forcer mais ba o penza baleka na groupe Simba la famille ka ndenge toyebi ba Naomi Lufia Kenda toza na ba décor bandeko nanga baza batu moko ba uti na groupe Simba kuna musala nde musala lelo na ye kobeta masolo ya groupe Simba te na ye kobeta masolo ya papa na biso Elombe na ba filme o mibale toutaki komona pa ya Belvi Kandi ya liboso nanu eza filme na biso ya innocent ou coupable toyaki komona papa na biso Elombe alataki polo moko ya groupe Salongo bazo fêter 50 ans ya anniversaire na bango ya groupe Salongo et puis quand ndenge boyebi biso nyonso déjà filme na biso ya mibale ya liboso to lobaka ya liboso ya 2025 chez Poutine de l'écriture Belvi Kandi esi ebandi na filme na ya sika oyo toye komona papa na biso Elombe pe azo jouer kuna ka na épisode ya liboso toye komona lisusu papa na biso Elombe alati lisusu polo ya je m'excuse 50 ans anniversaire ya groupe Salongo donc alataki yango na filme ya innocent ou coupable ayeko latango lisusu na filme na biso ya sika oyo ya la boniche alati polo wana alors ayeko sala que la plupart des gens ayeko attirer attention na bango bato bakomi komituna papa na biso Elombe akomi kosalela groupe Simba et groupe Salongo publicité et pas ya Belvi to eza ndenge nini bato ebele bazomituna eza na bato mosusu kutu balobi te yazo jouer pa ya Belvi normalement akoki kolata polo wana te toyebi ke papa na biso Elombe aza na bilamba ebele mais pourquoi na tous les deux films parce que bato mosusu balobi ezalaki moi compréhensif to monaki na film moko alataki bongo bon c'est tout à fait normal mais comme na deuxième film lisusu papa na biso Elombe ayeko lata lisusu polo wana la plupart des gens balobi c'est comme si akomi ko sala publicité na nzela ya Belvi que groupe Salongo pe existaka bolandaka pe ba film a groupe Salongo est-ce que esalimaka ye papa Elombe azana ba polo ebele azana ba bilamba ebele oya koti kolata mais azopona kaka oya groupe Salongo Congolais bandeko nanga tikaka makambo te Congolais tellement ake kosala remarque na ya lobi première film innocent ou coupable na film lisusu ya sika la boniche ye wana lisusu ake lisusu kolataka polo wana aosala publicité ya groupe Salongo bon pona bandeko mosusu o bayebi groupe Salongo te groupe Salongo lelo ka ndenge bouti koyoka ezo célébrer 50 ans d'existence eza groupe moko ebanda kala nde place papa na biso Elombe pe abanda na groupe wana donc soki bozalaka na posa penza ya kokendo mona ki jeunesse ya papa na biso Elombe komona ndenge abandaki musala na ye kotaka na YouTube koma kaka théâtre de chez nous groupe Salongo bomona ba filme ya kala place ba mama na biso mabele babandaki ko jouer ba mama na biso lipati babandaki ko jouer ba ndeko na biso ba Solange Mindondo bango pe ba joua kuna bandeko nanga ezalaki groupe moko ezalaki pe ya kitoko ba bando jouer tellement ba film moko ya bien ba film moko ezo éduquer quand ndenge to mona ba film ya Belvi Kandi édukaka groupe Salongo pe bandaki ko travailler bongo bon na côté nanga na bandi te que papa na biso Elombe azolata polo wana pona koya ko salela groupe Salongo publicité na bandité parce que tozonga nan tozala batu groupe Salongo bazalaka kutota na chaîne na bango ya YouTube te pour votre information donc ba film na bango ezalaka na ba chaîne ya batu ebele batiaka ba film na bango mais soki okomika ka groupe Salongo okotikala komona chaîne na bango te na YouTube
alors eza kaka polo peut-être asepelaki nango alors encore mikolo oyo mulunge nde mulunge na kine peut-être amonaki polo na ye wana eza mwa passable ya na bamulunge oyo malamu nalata oyo connaissant papa na biso elombe je ne pense pas que akoki kolata polo mpona koya kosala publicité ayebi ke na okota na chaîne ya Bellevue Kandi te na bandi te et puis soki papa elombe azaki na posa ya koya kosalela groupe salongo publicité la famille na bandi te ke alingaki akota na chaîne ya Bellevue parce que groupe salongo ezalaka groupe ya papa elombe te eza kaka groupe oyo eforma ye eza kaka place OP auta mais groupe na ye ezalaka groupe Simba peut-être soki papa na biso elombe ya bando lata ba polo ya groupe Simba wana tolingaki to comprendre que papa na biso elombe aosala publicité ya groupe na ye alingi atombola groupe na ye mais groupe salongo eza kaka groupe ye pe ba format ye ka ndenge ba Bellevue Kandi bauta na groupe Simba ye pe papa elombe auta na groupe salongo donc aomona te ke no aolingi atombola nde groupe wana te eza kaka coïncidence ya polo alataki parce que bino moko boyebi chez Bellevue Kandi kande toomona ba film oyo na ola bonish toki tozongi eza film moko oyo ba travailla déjà donc ezalaki nango déjà na chaîne depuis presque 2 mois Bellevue ezalaka bongo kandenge film oyo ezoleka déjà ba osala ba film déjà mosusu donc azalaka na ba film na ye ebele en réserve azalaka te ke non film oyo sila bongo to banda tournage ya film mosusu te et azalaka déjà na ba réserve ebele donc ezaka coïncidence mosusu basilisaki film wana ka le même jour il fallait ba banda film mosusu et kosala ke papa na biso elombe azaki ka na même polo wana nde aye kokota nango na deuxième film sika mosusu ezalaki bongo mosusu peut-être kaka bamulunge ka ndenge nautaki koloba amonaki na ye polo oyo eza bien malamu nalata nanga polo oyo kena kende lisusu koluka nini kolata kena kende lisusu kolata soki nini toyebi papa elombe aza mutu moko azalaka strict papa elombe aza mutu moko azalaka na ba principe papa elombe aza mutu moko ayebi musala donc na koyeba musala na ye wana na bandi te keno papa elombe akoki kosala eloko moko te keno aya kobetisa peut-être Bellevue libaku aya kobetisa Sila Bisalu libaku aya kobetisa Irsil Peshanga libaku te ye aza papa na bango ata soki lelo koyokana ezalaka lisusu te entre bana na ye mais aza papa moko alela bana na ye alingaka pe bana na ye na bandi te keno akoki koya kobetisa bango libaku te eza mwa bongo mwa toli ka ndenge tomesana na biso kopesa batoli ane ya sika yango oyo ebandi bandeko nanga na système moko ya kitoko eza na bato ebele babandaki 2024 na ba objectif ebele e ane oyo penza avant esila na osomba boye na kokende bipai boye na kosala boye na kosala boye na ndenge ane esilaki batikala kosala eloko te yango tokomi na 2025 la famille zonga simazala mutu ota la place nini esimbaki te na 2024 pourquoi o réalisaki ba rêve na yo te pourquoi osalaki makambo na yo te ndenge okanela yango eza na bato mosusu omona ane oyo avant esila ifo na somba velo sikoyo kosomba velo ozaka na ndako mosala olingi kosala te yo ozaka na ndako otalaka télévision ozaka na ndako otalaka télévision ane esili velo sombaki te mais soki na 2025 pe olinga kosomba velo ekozala malamu banda déjà na mois oyo ya janvier banda déjà kolamukaka na tongo ozokendaka musala kolukaka mbongo mpona koya kosomba velo na yo kozela te ke no ntango tokokóma na novembre nde sikoyo oyo banda olukaka musala ekozala bien te musala balukaka yango déjà obandi na janvier mosusu omona obandi ka janvier bongo ti tokóma bame osombi na yo velo ti tokota velo wana osombi tokomi ti ba novembre oye kosomba mwa eloko mosusu peut-être oyo otiaki ata na baprojet na yo te année 2025 yango ebandi de l'autre côté pe basala nzambe bachrétien de partout dans le monde eza na bato mosusu bazalaka tokoti na biso 2025 nasambela lisusu ya nini eza na bato ebele soki barata kokufa na 2024 te na 2025 ti janvier esila eza na bato mosusu bakokufa alors bible yebisaka biso déjà de prier sans cesse sambelaka koloba te ke non parce que na koti na nga 2025 prière c'est fini na kopriaka lisusu te na kopriaka na novembre
ebele ya bato bakomaka ti novembre te. Donc prier recommander kaka année na maboko ya nzambe chaque fois ozo priaka tiaka mabolongo na se. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà la famille, tokomi na mwa suka partage na biso kandenge lelo tomemelaki bino makambo ya papa na biso Elombe. Ebele ya bato baomi tuna pourquoi papa Elombe azolataka na tous les deux films à Belleville kandi ba polo ya groupe Salongo ndenge bao célébrer 50 ans na bango d'existence. Ebele ya bato bazomi tuna eza publicité papa Elombe azosala to eza ndenge nini. Na salaki analyse na bandi bino pe de votre côté bozana mwa idéologie o bokoki kopesa comparativement ya polo wana ya groupe Salongo. Soki ozana mwa maloba koloba na section na biso kandenge video zo leka tozalaka na place ya ba commentaire. Sala mwa commentaire na yo esunga bato mosusu. Numéro nanga pe eza wana ezo lekaka ozana mwa suggestion moko boye yo pe olingi obakisa peut-être moni kokoma ekozwa yo ta benga mama Étoiline, tindela mama Étoiline message na WhatsApp. Toko solola na biso na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga tokomi na biso na suka ya partage na biso wana tokomona na lisusu. Bye.